généralement comme mal à l'aise qui m'a dit que je vais y bioter. Pourquoi Antombolo? Moi, Major. Kanga mal à l'aise, Major Wana. Chikata, Bobima, Bokangarabiso, mal à l'aise. Oazo ebisa Kimbaseke, azo ebisa peuple congolais, Mutuano Makinga Isa Kabila. Bokanga ye. Kile molobaki ke bozo sunga ba pauvre. Sikole gratuité yangoyo. Pona nini bozo boya bana batangisa. Est-ce que Kimbanguisa zo tangisa? Mbongo zuwa. Protestant zo tangisa. Mbongo zuwa. Ba musulman bazo tangisa. Mbongo bazuwa. Catholique mi. Base. Prononciation malonga exate. Balobi base. Balobi élection. Batindi est pas fantastique. Je suis venu pour soutenir la relation bilatérale. Attends-moi dans l'école primaire pour le bâtiment. Tu es de quelle confession? Tantôt Chimangui, tantôt catholique, tantôt protestant. C'est l'infraction, c'est la violation de la constitution. Yoka, Batouni, Kabila, Monsieur Kabila, Yoka français n'a bien. Monsieur Kabila, vous êtes de quelle confection? Osez la religion ni Yoka réponse, Yatata Mukolo. Tantôt Kimbangui, tantôt catholique, tantôt protestant. Yo mogo Kimbangui, yo mogo catholique, yo mogo protestant, yo mogo église des noirs. Tantôt protestant, tantôt est-ce que français ngo balo bakango ndengwa. Koyo kisabiso so. Ngai mwana nanga zo zo protestant ndengwa na botumba ye moto. Tantôt protestant, tantôt catholique, tantôt Kimbangui. Melo, et la question est Melo. Na français on va dire ko ba kisa ba moi français. Ba français c'est ba bukangayo. Melo. Mélanger. Kabila. Place Bazali Bazo Seka. Mes petits autos salariés. Viva. Tracasserie. Il y a la police et les tracasserie. Il y a roulage et les Mukwantombolo, Mohamai, Bimisa Biso Shikata. Et c'est la tour de contrôle en tenue civile. Bakanga la biso roulage tout. Bakanga tracasserie. Bimisa Oudjana en tenue civile. Bakanga Batuyon so bazo tracasser peuple. Na pouvoir na yo. Bazo tia batu mal à l'aise. Généralement comme mal à l'aise qui m'a dit que zolo ba yebiote. Mukwantombolo. Mohamai. Major. Kanga mal à l'aise Major Wana. Chikata, Bobima, Bokangarabiso, mal à l'aise. Oazo ebisa Kimbaseke, azo ebisa peuple congolais. Mutuano Makinga Isa Kabila. Bokanga ye. Ba ministre Kutumi Bale bazangi moyen ko voyager. Kabila Lobi, boka histoire sikoy. Histoire yangona vrai. Olive. Zoka bavanda ka place moko na Kabila te. Olive akendaki kotala Mosengo. Ezaki anniversaire à Mosengo. Olive Lobby a payé $15,000 na cardinal Mosengo. A payé 4 ntaba. A payé na maloba. A yabisie sala bons office. Tokutana na Félix, totiena C, toko calé les sous-soutés. C'est déjà retard. Et puis Monseigneur Mosengo, Azun Taba, Azun $15,000, Abengi Ambongo Betele Lisolo, Ambongo Mouyi,
ayebisa mbongo na uzwi 15 millions $1000 na ntaba ambongo abengi shole yako yoka makambo shole aye mbango zwi chip omoni azwi mbongo ye moko biso pe photo kende kaka le même jour ambongo mbangu na utembi bazwi ba chip bakomi epa ya Olive UDPS viva Olive alebe boyokani nasina pesi mbongo bamusuba ye azwi mbongo $10,000 apesi na mbongo azwi $10,000 apesi na utembi siko tozokende wapi na eglise oyo Kindo yaya tozokende wapi na eglise oyo Kindo bauti awa bakena consultation bazwi mbongo kotoyo bozwi pa Kabila bazwi mutu moko azwi $15,000 oyo ambongo azwi $10,000 utembi azwi $10,000 alobi ba jouer les bons offices. Est-ce que le peuple congolais bon dimi yango? Pap nazo senga yo ya kozo la biso ambongo ya kozo la biso utembi ya kozo la balingi batute bino molobaki ke bozosunga ba pauvre sikoli gratuité yango yo pona nini bozoboya bana batangisa eske Kimbanguisa azotangisa mbongo azwi wapi protestant azotangisa mbongo azwi wapi bamisulman bazotangisa mbongo bazwi wapi katolike yango nga nazalaki sacristain na kima bino bobetisa biso fimbu na Saint Michel bazwa ma Maria na mapeka na Saint Ignace na Monga Fula babeti ma Maria na se ma Maria aleli ai eske basi basengi ma Maria pardon na kolela yo alelaki ba violaki ba mansel siko mbongo wana bozozwa mbongo eza makila te bazo bangongo bobanda kobeta chaque jeudi ezaki ya nini Kabila kende lekolo bokomi kolia mbongo ya Kabila bandoki kala soki bosakani samedi bakolia communion nangu communion yango tobanda kolela yango nini biso tozolia to bakomunyo pembe ya mike boye ye moko azolia mwa pula potonda biso totika na nzala égoïste akolo epe azie nde mwana azwi na fe ya ebele ameli merci beaucoup na bafranciscain oyo balandaka ngai na poto eza bino te eza mbo l'individu yambo katolike te ma individu yambo individu mose individu sho pap yaka 2021 ozo bato okende na ba Dieu merci kolobi nini UDPS viva UDPS viva kombata tokobango tokobangisa oye koya Fachibe kombata tozongisi lokumu na kolo nzambe oyo azobatela biso na bino toyebisaki bino ba Egyptien bozali komona lobi tokomona bango lisusu yango topesi mise en garde na biso oyo tobengaka na bukumese oyo ya komina na Kinshasa oyo tobenga Roger Kiwa Rossi Kiwa toyebi bakabalo oyo ozosala na commune plupart aussi okomi kosangisa ba jeune parce que lobi cette fois-ci bokosala oyo tobengi génocide na kati ya ville ya Kinshasa il peut se vivre yango na yezoyebisa PG zo dossier ya mwana Roger Kiwa lobi toyebi makambo olobaki deo manosola na telefone mais tozwaki déjà ba oyo tobengi ba appel na yo nyonso yeba deja tokoancharge na yo ande combattant d'élite na uti kona na message oyo tobengaka ya Laura Lorenzo UDPS viva combattant pesa na vive longa na yebisa yo UDPS viva Fachibe combattant na landi oyo tobengi maloba oyo tobengaka ya Lorenzo oyo a répondre bande kwa FCC parce que bo uti koyoka Kabila a uti kokosana na FCC na ye a commis lettre a fourni oyo tobengi Fachi même na Union africaine a fourni Fachi oyo même na communauté internationale oyo Lambert Menda lobi biso tozali pays souverain oyo bango baboyaki gérance ya communauté internationale yango tomande koyebisa bango yeba nzeto oyo matelaki yeba nzeto koki awa na yebisi bino batindaki oyo tobengi bémissaire na bango na kati Angola bakene balobete so tobandi rébellion na est ekozwa biso mwa ntango il fallait tobanda rébellion na biso en Angola
Laurent Lorenzo a ebisi bango bisika bozali boke bisika bozali boke nalingi komona lisusu makolo na bino en Angola te alobi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali ndeko na papa tobande koloba na bino Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a verrouillé tout déjà oyo tobengaka les 9 frontières ya biso ya République démocratique du Congo yango omonaki abandaki eloko tobengi d'abord diplomatie ya kotambolaka tous les oyo tobengi na ba pays voisins na minute oyo nazoyebisa yo basuma na biso awa makambo eza kitoko parce que Kabila la akendaki na oyo tobengi même na Brazzaville Sassou Nguesso ayebisaki eloko na kopesa conseil luka moyen soko komi na Kinshasa kende sala déclaration démissionner tika famille politique na yo mais Kabila yo kakite toyebi deya ba président bayambaki ye oyo tobengi Museveni na Kagame toyebi wana baza bandeko na ye plupart aussi na président oyo ya Egypte oyo pe ayambaki papa nazoyebisa yo na minute oyo rebelo basengaki na Angola Laurent Lorenzo alobi membre moko ya FCC anyata makolo na Angola mukolo akonyata bango nyonso bakozwa chikumbushi ande yango nazoyebisa yo combattant soki ozomona ngo lokola bavantine mukolo samedi na landi déclaration même ya badiaspora na poto balobi boye biso tango tozo marché awa bango kuna na poto bazolanda bana na bango opération toyebi pa combattant nazokate na poto balobi boye bango kuna na poto opération toyebi pa yango na yebisi yo soki yo raté marche à dimanche eza lokolo pesi soki raté marche à samedi eza lokolo pesi mwambo asali nini parce que mukolo ya samedi ezali wa fois parce que ezali marche moko tokende marche déterminée parce que marche wana bakartouche ezali okoyoka Kabila toko marché tiki na kingaka ou bien Kabila dégagé mboka papa na yebisi yo Kabila za na province te akomi kosenga ete akende kovanda na Lubumbashi papa toyebi province ya ba Etienne Tshisekedi wa province ya ba Fachibe Kabila soki aza Katange ayebisa biso province na bango parce que Kabila komo senga ke vana Katanga yango tozo senga na Mukonto Mbolo mo amai Fachibe to a permettre yango ata mukete IDPS viva combattant d'élite bolanda ki message à Gilbert Kankonde oya a lancé ki message na lobi boy tous les gouverneurs oya akoya devant mokozaboka consulter ete bisika azali alungwa parce que bolanda ki gouverneur oya Lualaba ayaki na ville ya Kinshasa baki ba consulter mais awa nazoyebisa yo bandeko ya FCC batikalaki na Lualaba basali motion de finance contre gouverneur wana babi balongo lié na mbela wana yango yoki bazoe bake basangani oyo tobengaka na wesh basangani plus de oyo tobengaka 3 oyo tobengi gouverneur lelo na Kinshasa bazokweya anatana tozozela mama wesha Tunes tozozela ba oyo nyonso ya ba province musu etikali fale baya na bandeko na biso atu combattant na yebisi yo soko koti na masuwa ya Noate yeba deja bisika ozali biliaki o bisali nini eza lokola saisa ya lobi clairement alobi Fachi azali oyo tobengi réponse ya nza azali na kati ya kotonga masuwa azobenga bakongole boya bokota na masuwa tango akokanga masuwa soko tika libanda biliaki o bisali nini papa nazoyebisa yo lamuka nitoyo bandeko ya oyo tobengi ele oyo tobengaka Fayulu lota baluka sutuka bakomi kofinga Jean-Pierre Memba bazofinga oyo tobengi Katumbi papa nayebisi yo ekomi bwa bakomi kobibisela ba vérité nyo balobi mukolo lamuka ezali Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pe azali mwana yambo merci na IGF parce que IGF lobby na komi na Kinshasa lobby bakenda ko identifier oyo tobengi ba Sénégalais nyonso papa nazoyebisa bino bakenda ko identifier ba Sénégalais nyonso ba Sénégalais papa wanini omona Sénégalais moko azosalela baosalela passeport moko ou bien registre commercial bazosalela mata plus de 50 magasins lobby basalaki tout la musi yaza ba mususu bakangi na magasin papa etikali pe ba chinois papa ba chinois bango moko bakoki bande IDPS viva IDPS viva Fachibe béton combattant toyebisaki bango bakosilisa ya yango parce que Fachibe est l'homme de bic rouge lève tozo loba lobby bayambaki ndeko yo tozo benga Prince Mwabilu là balobi ba consulter ki Prince Mwabilu à part Prince Mwabilu bayaki ko consulter ndeko tozo benga marque Dita oyo tobengi marque Amer oyo tobenga
apparemment que dit que maintenant lobby mokonzamo ka consulter qui est plupart aussi combattants nazoe bisabino ko za la calme ba consulter qui bande kwa INC Fatou Beto azo ko emboîter les pas comme Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Yabona bisabino combattant moral toujours dans la licolo. Tous à la mobiliser partout aux autres que na ba palais toi ebisa na porte comme des témoins de Jéhovah. Merci combattant. Merci. Ouais. IDPS viva! Viva! Yaya tombola slogan makasi. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Secrétaire national, Félix, président de la République, peuple d'abord, Fatou Beton, et Longiafet. Bonjour, bonjour. Bonjour. Beton, le lengo zozong ce slogan, on dit aux gens à Sengoté. Alors, on dit aux gens à Sengoté, mais il faut qu'on a méchant. Méchant! Puisque samedi, président, je l'ai dit au bango, court-circuit, il faut ça là. Il faut ça la court-circuit. Biso déjà, Mganda, Totiga Gango, au niveau ya Jatini Ngoubila kuna na fille. En signalant que marché samedi, wafa, washa. Alors, biso to la na posa yo on dit maté. Mais ça l'a toujours informé. Puisque toi na posa Ngoubila pesa mondo da pesa te. Et là quand tozo sala eza pona bolingwa mboka. Vu que F soso bazola la terre, baza ko multiplier toujours ba kabal, bango pe balobi samedi bazo kote. Alors photo sala auto bengi kusi. Ana ko senga ete biso to zala ndeli liboso puisque soto sala liboso peut-être itinéraire wana to ko changer ngo. To banda kende auto bengo ya to changer ngo vers kingaka te. Puisque ndenge sawana Kabila bientôt aux arrêts. Yangana ba komo lunga ba sala mouvement moniteur tini ba en Afrique du Sud mais ba yebisi bango bozonga muto bino boye ko funde ya asa déjà ça na biso union africaine oto landa message à Joao Lorenzo et ça ko la kisabino te que to ça déjà na virage à souka puisque Joao a sali message à Makasi. Alors ce que sentir ba mon a beti na kati on peut comprendre que Félix est président à mon côté Afrique a ko trahir puisque ndenge sawana Joao a sali ba révélation yoka. Le président angolais Joao Lorenzo interdit aux membres du FCC d'arriver en Angola. Betana maboko mapa. Mais bakosi bino na ba média oté batindi Kabila tindi batu na Angola po basala auto bengi rapport bon et tout ceci c'est là. Joao était donc l'air a eu information. Bengi ministre de la Défense, Bengi la sécurité. Si on kolata mon côté, on a yebi cadre mon côté de peste. Tokopé sa bango photo pour pas identifier bango. Il y a un message. Après avoir été informé d'un complot que membres du FCC organisé contre le président Félix, là tout Sarabino FCC basa kolala. Basa kolala te basa ko multiplier bakabali. Oyoki information et outil libanda. Balobi après avoir été informé qu'il y a un complot. C'est lui qui dit c'est le président angolais. Quand ça a distraité. Alors ceux qui t'ont lobby méchant, le bas yango toujours méchant. Circuit to puta na bato to luka bango kala. Donc il faut zoaner bête yoka message puisque bango va salir révélation. Contre le président Félix, le président angolais n'a pas tardé à réagir. Il dit, j'ai donné au ministre de la Défense et Sécurité. J'ai demandé au... Le président angolais n'a pas tardé à réagir. Il dit, j'ai demandé au ministre de Défense et Sécurité d'interdire les membres de l'ancien régime d'atterrir en Angola. Félix est un frère pour moi et je ne peux pas accepter que mon pays soit parmi ceux qui complotent contre lui. Contre lui. Étant donné que nous sommes fruits de l'alternance politique, accepter que quelque chose de mal arrive à mon frère et futur président de l'Union africaine, ça je dis non et non. Fatibé. Allô.
alobi jamais n'a accepté et l'autre ya mabe comme la Félix puisque Félix a ça de M de konanga et puis a ça fouille à alternance yaya keba Joao ayaki na bokonzi 3 mois ebele otobenge Dordo Santos na makala et na makala na oya bango kuna. Alors qu'est-ce qui se passe déjà si à Pescar alobi jamais n'a pas participé na complot wana et d'ailleurs na bengi ministre de défense na sécurité on a koyebisa bango cadre à mon côté il y a FCC comment toujours dans quatre actualité politique moi na kole azaliao Benjamin azaliao pour okende wapi 5 jours quelle carte Yaya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est là pour le peuple tandis que Kabila azapona bakor alors yangono moni Senko azo jouer carte ni au moni doyen ebisi biswawa Senko n'est pas de notre bazumbongo kaka ndenge président Jila uti ko betela bino ba utembi na banani bazumbongo pas olive et d'ailleurs ba informer biso boti Kabilialia puisque batambwisi même na ba poto bengi ba poisson aoza la présidente oza lante attention osaka membre ya IDP sous soit communicateur Orokufa na yo pourquoi batambwisi déjà alors tous à l'ande maye tous à la vigilance tous à la virage à Souka na bisaki bino que non bato soki bamoni déjà bakomi osuka bakolinga bakende bango mon côté yango no moni lobi mokonza mboka rencontrer ayambaki plus mobile azali le poids lourd du FCC alobi plus mobile alobi awa na ye lokola un républicain kokutana na Fachi. Alors qu'est-ce qui se passe? Plus mobile a confirmé mon konzamboka na zozwa o yanga nyo surtout na pesa yo pona auto bengi nyo sacré na ko monopoliser parole te tous les gouverneurs appelés ici à Kinshasa pour consulter le chef de l'État. Zoé Asa déjà auto bengi Jacques Kabulaka to basa déjà. Alors il faut comprendre que bâtiment surtout on a basé à FCC. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que non la minute où tous un virage à Souka. Au comprendre la bonne nouvelle ya Fachi au adhérer na union sacrée. Au boyi au kangamina ba Martin Fayulu kuna puisque toyo ka kalaté a kobeta pe message. Alors ça c'est la mokonjambo kaloba. Alors to yebisi akoloba elo comme côté ko bimate. Toujours dans quatre actualités politiques, Félix a visité et ça là qui mukolo lobi c'est là ya elengesa et ça là qui est sengo. Ba maman ba sepela qui puisque c'est là wana nyo surtout et bebaki. Alors ndé ba banda ko réhabiliter pour quand on la kitaki kotala yango. Alors et ça là qui est sengo ya makasi. C'est la toute première fois un président de la République na lobby a geko kotala musala ya nzela o ba réhabiliter o ba salaki o ba salaki ba réhabiliter kité o ba salaki alors salaki wana et salaki esengo alors pour la lelo na ton pas. Merci beaucoup.